bazali kuna makambo nyonso bazoko enregistrer yango bobanga liwa ako carboniser bino likambo na linkuloba ya melukule na sengili yango na miyebisili yango papate na kulobate liwa ya bana misatu ya papa kulutu mama mwilo asali yango eske bango baleki bakoko na ngai misatu ya loketo ya papa kulutu ntula tuna mutuna oyo na mokili mobimba ke eske bango baleki bana na ngai misatu bazali lisusu na se bumo ite bazali na se ba we bango baleki bazokuloba ke wi ipare ye azali nzambi yena kimbangu kyangane ipare sekala azali nzambi abongo pona kukende ka kusala boy nzambi asala kale kamna briske mate me azokubatila bapate parce que amona ka passe pona kusala mutu voilà papa shofike diyama yekwenda yekwiza kuntunga ndipu kunzitisa abu Fiao qui dit, hein? Pona kocha commentaire mingi te na likambo yo papa camp auti koloba soki papa nzaki mwena ya gombelu tete malgré que leki na ye apekisaka ye asalela likambo wana te kasi ye abangaki nini po ete esika utaki ndenge bapesaka ye biloko wana basinyaki nde atikaki kosigne convention baconvention wana babandaki kosigne babandaki kopesa bango mbongo yango oyo topesi yo kende kosala likambo wana e kobanga mingi soki aye asaleli likambo yango te nakumbuya tata mwana pe elimu santu ndenge nalobaka memo tango tutambuli na bisika yonso tu bamvala batindi biso tata oyo bazalaki kuyebisa biso ke tata na biso Black Par nalingaka nazalaka na ekenge pamba te ekomomaka na Bible kalosani phevi yanlongu kiadiko yilo silwa dimbu mulumbu kyankhudulu bocha mulimu monsantu mawate pamba te ezali elembo oyo ekubikisa bino na mokolo ya suka ezali likambo moko ya motuya ya pasi na bosa na ka verse wana te kalosani phevi yanlongu kiadiko yilo silwa dimbu mulumbu kyankhudulu soda mana gomala bazangaka elembo wana babungaka yangwana nazalaki previte ke ngai na koko koya kofanda walelo mais na 3h du matin na 5 mois tuzalaka wa
le 24 soki tate wana akende na gauche te nde azalewa nde ayebi. Le 24 décembre 88 na 10 heures na kote na munkoto justement na ke kukuta papa nzete la lobi ntula papa atuni yo awa na lobi oui na yake wa me place babongisela kingai na langue cruiser ya papa die donné déjà bakotisi mutu mususu bo papa lobi kumata kamino mususu te zila ayebi kamino kumema yo. Donc le 24 akuma kawa 18 heures. Alors ndenge buyokaka mvingidi adifwa diafumulisu va vantoto papa mbenza kyangani mfumu mbenza kabenza nga ntumi puku kansi benza ntumi abatu bena mbono kuno avumi kya nzambi kansi bankadela nga lulendo lekyawo nkalo bona fumu Yesu kavovele file baba nina. Tozalaki ko zala soki juru wana papa fumu ndongo dia ngenda kuntima bayokani na tata kimango kyangani akupona college papa bobe ayebi ba journaliste bolimba sangai na tango wana tuzalaka ezali lukula faveur oyo tata alobi apesi biso te papa bobe azali témoin mpo kote na liyangene surtout liyangene oyo balobi ke ya college papa fumolongo dia ngenda kuntema akutelama na porte azokutala tibu zokukota akutuna yo sans pitié yo ozali membre du collège nani ano ozalaka wapi na Brazzaville na Angola na RDC. Donc tozalaka ndenge wana bona na ngombe kitsuka na jour wana yango nezokutanga ba jour mususu na yebi na ngaite papa bobe azali na page parce que papa bobe azali na ba block note na yebi ye ngai na bumba ka Valeria mutute papa bobe na yebi ye ti azalaka secrétaire provincial na Kisangani na tata Libende Alphonse. Donc na yebi Kisangani azalaki jeune na balite to yaka na ye avion moko lungu na Kisangani tiawa na yebi ye akoko bosa na ngai menga na yebi ye yango ana lelo na 3 heures mama mwilo kya wanga nzitani baye bangumi satu papa nkuluta bafumbanza bafuma longo dia ngenda kuntima na ye mama mwilo lobi ntula le 12 avril 59 liste yango uzalaka est-ce que na limbo la kapiete mene bakumu kuchola ngai mbala nyoso tu bazokuteya ngai ke natanga te nazana mayela te ngai ke wanga na kumi kusakana na ngai ndenge bazokusakana na fumu kimbangu kyangani bakumu kusakana na ngai ke natanga te ndenge bachola ka dialungana na sengi yo mfumu kimbangu akuleka tango kuleka sala le tout kutela na ye senga ye permission yebisa ye makambo oyo mwana na ngai ndambu ya liboso ya nzutu na ye tata kimbangu kyangani oyo alobela kibino na ndako na ye na ngombe kitsuka na mukolo wana apres mukolo wana mukolo landi ndebu koteka na jour moko kaka bando na 10 heures ti na 3 heures bokanga maka na ndako nzambe bokoteka na muzole 5 fois. Pourquoi bokotela ki 5 fois na muzole 5 continents du monde yangwana bokotaka mai mususu oya lobaki wana makambo ya bonganga fika boka alobi boy oyebite na ko rappeler yo parfois obusani
papa nkulu tukisoloke lukelo atela maka na ndako na ye alobi me kubanga tentula pona kutanga bakumbo ya batoyo il faut basusumuka parce que bazali ya kukufa te me bazali na bumoyi nzambe asepelaka liwa ya mutu ya masumu te soki mutu akufile na masumu nzambe asepelaka te ti ulito kumona kimbangu kyangana asepelaka te yangwana azokulambola mikolo alingi ke batu nyonso tu babika mpote azwa intérêt na kusala mutu ezali pasi ntula na kusala mutu nani azokuloba makambo yo nani bolala te nakokenda nga musika te oyo bapesi ngai oyo bapesi ngai yango nalobaka makambo oyo bapesika bino yango atuni secrétaire général azali wapi mbe namonaki ye awa ngai kisolokoli nazokotuna secrétaire général namonaki ye awa bambuta oyo baleki biso balobi wi bazalaki awa ebenansilo azalaki awa ntula ezalaki bongo te mama ezalaka ndenge wana après papa alobi bato bambuta balobi babimaki bango nyonso mibale abakoleta alobi lokula ezali boye bacollège collège ya Brazzaville Kisasa Angola na bamambre mosusu biso tozali susu na problème te tokokisi mai atindaki biso totikilima moke mpoti soirée ya formation spirituelle ya bino bambuta ekosila après soki bolati saki tango bokolata saki et après ngai ke solokele motele bosona kokenda soki nakei nde papa dia ngenda akolanda après kolo Yesu akotikala kubongisa makambo nyonso tu soki atima yango sile rai tata nde atelami me ntango tata akotelama boyoka ngai kisolokele nazokuloba na bino bambuta mpoti bosensibilize bato oyo nzambe asala na lolenge na ye boyo bazalaka na biso na apart papa bobe soki motu mosusu azalaki awa ona azokolanda ngai awo bobe akomaka azalaka na babloke na ye ayebi mene jour oyo ezali kosala mandenge wana soki abosani te ntango ngai kisolokeli nawuti na poto mpoti na ya tata ayi kolakisa ngai kolakisa ngai mai ya munene meni il faut kokatisa batata bamama bajeune garçon na bajeune fille me ntango mena tobandi na batata tokumi na katikati ya mai mopepe ye ndambo ya batata ekukuli etioli me tosepelaka kaka pamba te tozwaka ndambo ya batata alamafi ndambo wana yango wani tozokosala économie pourvu que lokola bino bambuta bozwi formation mpoti bokenda kozwa bango bomonte pate na bango ya kimondimi bamama toyoki mawa ngai kisolokeli nazokoloba nayokaki mawa bamama ata 5 ekukaka te bango nyonso batiolaka toyi kokuma na bajeune garçon na bajeune fille boyo bazali ke nanu bayebi mibali te na bajeune garçon oyo bazali ke nanu bayebi basi te mawa 10 kaka yango wana tosanganaki stratégie nini tokozwa
pona ku sauver honneur ya batu tumone na pasi na tangu ya Noa ndambu kakitikelaka Moïse mibale kaka mena biso tozwa lisusu esheki oyo ya 4e génération non tata atindi biso il faut tout look stratégie yango wana tosali soirée ya sauf que bambuta kaka oyo bater c'est na mission ni babenga kabango bakumi ezole yango wana tobongele binawa mena bango mibale bazali en tête ya ko exécuter makambo oyo tozo kosala mena bakena bango likambo te mais tata tangu sentinelle na ngai ekokoka sentinelle ya tata na ngai abotema le 12 septembre 1887 to fete ke yango premier sentinelle le 12 septembre 1987 100 ans maintenant oyo deuxième sentinelle ya tata toko fetile yango lisusu na ndambu ya masumu te toko fetile yango lisusu na ndambu ya masumu te toko fetile yango na ndambu kuna me oya ngai kisolokele tata akofete yango to bumbili bino te collège tata akofete metango akofete sentinelle na ngai kisolokele mbwanga na mbanza ezali likambo ya koseka te ozala mopetwe ozala mutu alangwa masumu parce que batu mususu balangwa ka masumu papa kulutu mutazokuloba ngai te na komi porte parole mukolo wana ekozala pasi nkamba ekutikela vide akubala ye tata disu limosi deleka disu limosi ditiemuna disu wana tangu ekufungwama nkamba ekutikela vide ata soso ata iloko moko te banjelu ya dikolo nde bango wana bamusicien bakubeta miziki awa na kati na nkamba ngai kisoloko nazokolobela bino nazali mwana ya yambo ya tata na ngai Kimbangu bona bambute soki batu balobi ko bayeba kiteke tata Simo Kimbangu kyangani ye wana tata bona balobi lukuta parce que na ngombe kisuka papa nkulutu azwaka témoignage na biso bayombe alobi pa kutoma na bino bazalewa boyebi tata na ngai kuna na mayombe amelakisaka donc tata na ngai boyebi ye Kimbangu kyangana ye wana nkulu undia fuafa mekolendi kundia mambo mandiko mone tata Kimbangu kyangana nkulu mbimbi mama mwilo atela mina butu oyo azoko rapele ngai makambo oyo batu yosto bakumi misiki yosto bakali so baja mbimbi ache bazoko seka na bango likambo te kasi mbanga mbanze zoko ya ata mutu moko akutika la te ezala kuna na poto 5 continents yoso to bakutika bamboka na bango ezala mundele ezala kele race akutika mboka na ye mama mwilo azoko rapele ngai yango na butu na ba 3h du matin ngai ke wanga ngai ni mutu azoko loba ozalaka na ngai ya le 12 avril 59 heureusement nadikambo basali ngai ya kuchola ngai heureusement na tata batantu bazungi didi ke ye mutu alimbulili bango mwafi ndambo wana alimbulila kibango ekitisa kengai mwa mutema so kibongo te ndabo moni batu ndenge bakweyi na makarikari awana na dibanda
batu nyustu na mukili mubimba bakulungwa na bisika bazali bakuyawa na nkamba me bakuza posibilite ya kukoti directement na nkamba te bakuleka na kule na ngumba wane ya Pemba boyebi yango ntula boyebi yango tata kimbangu dia ngendo kuntima amema kabinu kuna kulungwa kuna ti na mboka ya ngai mwilu kya wangu me batu bakuzanga bilamba bamama nazo kuyokela banguma wa lukule kubu yikumu makazu yikumu nguba problemi zalite mama mwilu mutazo kuloba bamama bozo kulana ngaye kuna mama mwilu mutalobi yango kelukule ekobo ekumi nguba na banguba zokulia ezala ba jeune ezala ba kolo sans distinction bayebise ngai ngana tanga te yangwana tangu bakupesi nzila lobela yango donc mbwanga na mbanza ezokuya mbwanga na mbanza ezokuya na centenaire ya mwana na ngai kisolokele oya lingi kubika asala malamu vala ba mama na batata na ngai moko nazo kuloba donc tangu nafandi akamete nzembo yo ayembi to yemba uzaliki kuyemba yango na zamba tuzaliki kuyemba yango na mayombe ba uyo tutikala kama bumo tena lelo yo tangu bayoki yango balobi we surtout na Kilengi na Kavuzi pena Matadi na seli banga ya ndako ya tata Bantala Samela azana bawe tuza kuyembela nzembo wana voilà mbwanga na mbanza nde yango yo mena sokuto kulungwa na mboka ya mama mwilu mputu ya kukota wana mbanza alobi mputu ya kukota wana mbanza soko ezali na visa ya vie spirituelle te ata uzala nani na mbwanga na mbanza wana yangu wana ekubungisa makambo nyonso tu yangu wana nkulumbimbe tangu akuzala kuna deja bangu misatu batata na yo ozo kumona boy bazali kuna makambo nyonso bazoko enregistrer yango bobanga liwa akukarbonize bino likambo na linkuloba ya umelukule na sengili yango na miyebisili yango papate na kuloba te liwa ya bana misatu ya papa kulutu mama mwilu asali yango eske bango baleki bakoko na ngai misatu ya loketo ya papa kulutu ntula tuna mutuna oyo na mokili mobimba ke eske bango baleki bana na ngai misatu bazali lisusu na se bumo ite bazali na se ba we bango baleki bazokoloba ke wi ipare ye azali nzambi yena kimbangu kangane ipare sekala azali nzambi abongo pona kukende ka kusala boy nzambi asala kale kamna briske mate me azokubatila bapate parce que amona ka passe pona kusala mutu voilà papa shofike liyama yekwenda yekwiza kuntunga ndipu kunzitisa abu chapitre
4, versets 1 à 4. Épître de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 4. Pour une information, pour le Makambo Italie, fête Nabino, il y a le 16 août 2015. Motoazanga te, Mokolo ya, Oizali Mokolo ya, Ntinsani. Oyo ba ya kalaba mona ki ko babengi Afrika. Biso basoda na yo. Oyo kitela ki biso olobaki te boya ko pesa na maboko. Koloni Brazzaville ko biso mokolo malelo. Obeki biso fimira moni mo boye to ko kozana elongo. Yango na mokolo malelo. Oyo biso basoda na to sengi. Digete tikala boye mo ko ba ta mo mo. Yangani est représentant provincial de l'Équateur. Siwadiope na kaweno papa mboko pe kuna mbanza bapelele papa mabeni. Communiqué il y a bandeko na biso chorale de dirigeants moyembi nyonso ozala moko ilonso ozala na yangani nsima ya baresambe ya ntongo mokolo wana moko asala te ombele nguri zeto bamama reverende lutelama toluvana byambote faki twakubika moko yevana kyambote kyakiese kwa ngudi zeto munankumba se mwana ye mwanda vela munkumba se mwana mwanda velela kansi beto segeto tata mwanda vela vuidi ba conseiller vo minlwengisi tulombele mama conseillère telama bana babo vana kyambote twakubika moko yevana kyambote kyakiese kwa ngudeto mama conseillère lukufi tata mwanda velela munankumba se ye mwanda vela munkumba se mwanda velela tata mwanda vela una yetu bosi vo vilanga dentango ka wonsono tata mwanda vela mbila ndambu ye ndambu mukubokila bena ewudinga ye mwanda vela wiza beto bo tata vwanda kwaku kwiza kwa bakwiza siba kumona bawo kibeni bataki mbangi bonge unzambi una beto ntangu ifweni nzambi eto setu kuntela masa papa telama beto bana bakuvana kyambote
te kia kiese ye mayangi kwa sede to tata mwanda velela yandi nzambie to muna nkumba se ye mwanda velela munkumba se mwanda velela kwanda tata mwanda velela tangu ifweni tukubokele kuza kuntwala wasikilisa bana baku yefokola samu tusamba ensambo za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasiditu ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuko kwa yelemvu seye mwane mwanda velela amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tolandi matei na biso papa pasteur atei biso abandelaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika toyaki na fete monene ya le 8 juillet mingi tozali na nowa ntango tokozongaka batunaka biso papa alobi nini oyo tomoni na Yerusalemi na ntina ya misala yango nde tokomema na ntina ete misala etambola sala emonana bisika nyonso eloko tozosenga boyokani ezala soki tozwi programme totelemi mbala moko na kati na misala ntango oyo ezali ntango na biso tata nzambe nde akanisili biso loko monene apesi biso tobatela yango pamba te moto oyo basimbisi eloko lobi kolo eloko akoya kozwa kasi oyo bapesi libela ekomi ya yo oyo ntango bapesi biso tozomona lokola valeur ezali te mais oyo bayebi ntina bamoniki eza na valeur makasi place batiyo bongisa kobebisa te na ntango ya papa mfuma mbanza alors makambo mpe ezalaki ebele ndenge moko kaka na papa mfuma longo papa diangene ntango azalaki soki atiyo place amoni clair te eh bien alongoli yo wana atiyo place mosusu ezalaka tata moko na ntango ya papa mfuma mbanza bapesa ye makambo ebele fale asala me ye anéglige yango mingi sikoyo papa lobi bon vanda na avandi ntango aye korekipere ye apesi ye mosala bato balobi me ndenge papa azongisi moto wana esika wana bakestion wana ezalaki koya mingi epa na biso totuni papa mpo na nini bato bazotuna biso moto wana azongisi ye na esika wana ye alobi na rekipere ye mbala soki abebisi etalinga atuna su mutu te lelo oyo ata kutu koyokana bie komonana amonanaka lisusu te po ntango totikali biso na biso mopepe mpe ya kokabwa na ye na kati akenda mpe libela kuna mpe akenda ayokanaka lisusu te parce que soki batie confiance na nzambe salela likambo oyo bapesi yo
bongisa yango comme il faut po tata nzambe azali kotala. Tosalelaka moto te me tosalelaka nde nzambe. Zala na susi ya mosala ndenge nkolo Yesu azalaki na susi ya mosala ya tata na ye. Ndenge moko tata Simon Kimbangu azalaki na susi ya mosala ya nkolo Yesu. Ndenge moko mpe bapapa bazalaki na susi na mosala ya tata Simon Kimbangu. Ndenge moko mpe na ntango na biso susi ya mosala batata batikeli biso. Bana Israel bakatisi mai kolo tofungolaki ndako ya bankole, papa pasteur Maya Sokola alobaki likambo wana ke esika bokatisi nzambe alobi botondisa mabanga elembo etikali histoire. Ntango na biso tozosala musée elakisi ke tozali riche. Nkolo Yesu asalaki 33 ans 30 ans libre, 3 ans ya mosala. Me ntango asalaki bilembo na ye etikalaki, lelo soki otuni eza lisusu te. Ekomeli bango oyo aloba awa, oyo aloba awa, oyo aloba awa, ekomeli bango problème po babongisi. Mais 30 ans ya tata Simon Kimbangu ya boloko makambo na ye bakolo basimba bilembo ezali ebele. Bilembo wana nde eza kozala ntango tosalela yango, tokozela lisusu te pamba te mise yango wana. Après bato bakoya kotuna bino nini na nini ye asalaki telekela na nkamba presque place oyo azokopesela bato mapamboli toyebi. Ndako azalaki kolala toyebi. Bapapa babongisa batia bilembo. Ntango bakangi ye ange auti na nzete ya safu ake kodefendre, papa batantu bayebi place wana batia mabanga sikoyo etikali nini kotonga. Esika azwilaki mvwala lulendo topesi esika wana na Ajax tolobake zunga batonga. Mbanza nsanda ekotongama elakisi ke toza ya kobunga te pe moye tobungisa nyonso ezali te. Oyo makambo ya koswana koloba pamba yango te, badiscussion yango te. Discussion ememaka na koswana ememaka na bitumba. Tege de la ville alobi ndenge mpe mateyi euti koleka awa oyo ezali Yerusalemi. Pamba te nakala na ntango ya nkolo Yesu ebandelaki Salam, nsima ekomi Yerusalemi. Na 1921 na sanza avril, le 5 avril na 0h, nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu basololi na masolo na bango alobi lelo kamba ekomi Yerusalemi. Eutaki na nkolo Yesu ye moko lakisi ke oyo ezalaki kuna ekomeli biso awa. Donc esengo nde yango wana ntango omoni ke oye na Yerusalemi, sikoyo bato nyonso na mokili, Yerusalemi ya kala, Yerusalemi ya sika. Ndenge Yohane amonaka yango euti likolo ekiti awa na se. Chance wana ya biso tosimba tobatela awa tozali boye misala tozosala na mpasi bozwi ezali te. Mutu oyo
amoni pasi na musala na ye akolinga te bato basakana na musala wana ye wana ye moko akobatela yango makasi ebiso mpe fo tobatela yango makasi kasi emonanaka te eloko bato bamoneli pasi tokomisa yango eloko ya pamba eza malamu te biso tolobaki tokokende lisusu bowumbu mbala mibale te oyo bakoko basalaki ekoki oyo koko kinzembo owumelaki na se ya mabele kuna na boma ekoki ntango togendaki kozwa nzoto na ye kuna na mayongo to na boma bato balelaki mingi balobi me papa moto avandi na ye mpo nini boye kozwa ye ye nde abundelaka biso bitumba awa soki pasi eyeli biso na boma tomonaka ye me yo oye kozwa ye me bilaka soki tozwaki ye keki bowumbu na ye esili aye kokota na Yerusalemi yango tozosenga mabondeli ntango nyonso ezala makasi sata atelemi bitumba ye makasi okoyoka kuna makambo makwei oyoka kuna makambo ekwei siko bazotala nde biso mpona nini kimia ekomi kolukama ekobimela wapi biso tozali waka kobondela mabondeli mosala bapesa biso nde yango wana mabondeli ezanga lifuti na yo nzambe nde okanisila yo na ntango wana na mosala oyo ozali kosala lifuti ya bonzoto te me ya molimo tobengami banganga nzambe tofutamaka te kasi ye moko nzambe ayebi ndenge nini akosala mpo na yo mipesi mpo kimia ezala chorale de dirigeant mondimi ezala mwinda nzembo wana te okoyeba yo mondimi mosala nini osalaka kobongola bapakano bakoma bandimi toteya bato babika tina ya nzembo mondimi zala mwinda bato balanda yo tobikisa milimo oyo ezotambola eyebi nzambe te tozala kofungwama na makambo ya tata nzambe okuna tokokende likambo ezali toyaki na fete tozwi mingi mateyi ezosopa na mikolo nyonso toza kolanda chorale de dirigeant
Merci, dirigeants. Biso bandimi tozali nzela. Bato mokili bayibi nzela te. Biso nde tokolakisa bango. Mokili eza ya kobeba. Ofunguli radio, television, tala mokili ndenge eza koningana. Pasi nde yango wana. Sikoyo biso na biso pe boyokana ezali te. Na ba mouvement ba problème ekomi mingi. Koswana kobunda to ela. Pe balobi ozali nzela. Oyo toza kolakisa, moto na moto aza kolakisa ndenge ye azali. Kasi balobi papa Kulu toza koya na fimbo ya mabende. Tikali moke moto nyonso akoningana. Tikali moke pamba te oyo eza koloba toza kolanda yango te. Misala ozotinda kuna toza koswana kobunda nanu koyokana te. Na ba mouvement nyonso ekomi na ba problème. Moke kaka baza kososala baza komeka koyeba. Mais toza koningana makasi na ba mouvement. Bino bozokanisa nazomona te nazoyoka te. Silence oyo nalati soki mwana alingi asimba moto batikaka ye. Pamba te na ntango ya papa Mfuma Longo mingi bazaki kosakana na ye na ba mouvement bazwaka ba problème makasi liwa pe ekomelaka bango. Po tozoteya bazokoyoka te malamu likambo wana eya komisa yo moko okende kosamba kuna tokendaka. Bapaster bateya Maïté, ba conseiller bateya Maïté. Ça c'est le contraire qu'on est kofinga kutu. Kasi tikali muke. Tikali muke. Po maloba zoko batu musu bazako bimisa moya ko supporter za les sociétés. Na ba mouvement. Zako banga les sociétés tango ya kopona maikoki. Oyo bazwa problème na tango papa to yebi bango. Na papa Mfuma Mbanza toyebi bango. Na tango mpe tozali makambo eza na nzela. Toza susu ndenge tozalaka te. Groupe na makambo na bango. Baza kobimisa ngo mpe okanisa ya solo neza ya lokuta. Ezali kopanza. Ezali kozokisa bato. Ezali kokitisa kondima bato. Tobongisa. Tikali moke. Yango natunaka mokolo wana nzembo oyo Mfuma Longo ayembaka na 5 mois. Fuenge one 12. Enge kwe utini na. Yo mutozaka contre Simo Kimbangu kimela wapi. Tangu wana posio kukime evozala te. Na 5 mois esalama maeluba makambo mingi. Soda oyo ya mokuse ya monanaki na yanda esika bazwelaka zelo bakokutana na policier bazaki koyawa. Alors sango tango ekomi na papa Mfuma Longo papa de angenda awa na nkamba soda mokuse bavandi mwana na ye alobi bon tozali kokende tikali moke babima mbala oyo bakobima mokili mobimba bakolinga yango yo okimela wapi. Pamba te tozosakana na lingomba respect eza lisusu te moto na moto akomi komisayela na ye toke mopepe oyo ezwi mokili mobimba biso mpe tozwi yango tozobanga lisusu te makambo eza koya toyebake toza na devoir ya botongi ya kosala misala eza nanu ebele bilembo après bilembo kolona kobokola tokofongola bacentre nyonso oyo bapapa batikaki tomonaki bandeko ya Brésil bayaki tosololaki makambo mingi ndenge biso toyebeli na monde RDC Brésil nzambe akosalela ngo ndenge mosusu mpona biloko
ntango nayebisaki bango basepelaki mingi ya solo papa toyebi. Alors toza kokanisa kosangisa makanisi oyo ezangi biso biso tokozwa epa na bango, oyo ezangi bango biso tokopesa bango na ndenge nini ete tolesa mokili, tolesa Afrique. Papa aza koloba mingi tolona tosala misala po ete développement ekobandela awa Angola, RDC, Brazzaville, tomemi mokili mobimba. Mais pasi kaka likabo bapesi biso tozokoka kosalela yango te. Mais na makasi ya Tata Nzambe akozongisa biso na motema na ye misala wana esalama. Soki batindi sala tozala bana ya kotindama. Nzambe elongi na ye ezali kotala kati na biso. Soki toza koloba yango moye tobomba eza lisusu te. Soki mutu oyebisi ete yakoyeba na ye te nini ezali, biso toyebi kaka ke osambeli oke na ndako esili, osali nsinsani esili, me mabongisi ya Tata Nzambe toyebi yango te. Nini Nzambe azali kobongisa kati na biso yango topesaka lisese ke tata na mama baboti mwana wana amonaka te, mwana wana atelemaka te ya kovanda ebosono. Sikoyo soki bakebelanga taksini balakisa ke fungola totina likolo wana so leri ya kolia ekoki kota na ndako okende kolia. Alors ntango tata na mama bakebelanga mutu moko ayeli mwana wana watu papa na mama bakendaki na bilanga biloko ezali fongola ndako me alobi na ye nanu telema atelemi, fongola miso, fongoli miso bandi koma zwa fongola bazwi fongola bakoti bale babiwi na bango bon akoloba na ye kanga miso ye